bana poto eloko mamida la Taylor a fini la faire rigola faire rigola boya ne ko damsonné tala allez-y comprendre moi moi sur ba émission ayebi déjà niveau ya ba nzoto abatu ndenge ça donc ezola saké batali ça me bapimela yango mais mida la Taylor akenda poto kaka ye moko na famille na ye lupango na bango kuteza no clôturer na venir na bango maman na bango ta la télévision akunki ti lelo si lelo c'est la résultat ngunda donc ti lelo c'est la résultat ngunda mwana mwasi moko boye kaka yene na famille na sa matika songa sana komele jika na famille na bango matika songa pena ko diembela mida la Taylor mwana mwasi mazo tinda mobile na sa asa ki pede mobile alali akela la suna mobile na yo mutala na niveau pour vivre na Turquie. Oh, ezaka ne bon. Mais oui, na Turquie bazaki na via passer na mobile na ye. Et puis na ki babi te azabe na zoba. Omoni, so zabe na zoba ya ba niveau ya ba mida la Taylor faut mi boire na mayo kufa. Parce que azaki zengi pa omoni Matika songo. Kasongo machi. Matika songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, à l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Voilà, bonjour Mondaté, bonjour partout dans le monde. La métisse noire, ouais, c'est Sabino toujours. Après Sabino toujours actualité, après Sabino toujours sentiment. Les lobons, on a vu s'abonner massivement. Donc, si capena na mi vandeli, na mi tondeli, koto za kuna anda kozola nanga s'abonner massivement. Parce que ah bah actualité là la raté. Ah tant aux actualité tu as mis maman to boaki. Donc ah to là lisate pour s'abonner massivement. Les lobons de ko la bino moi c'est Laetitia Kuya na zanga mokote longona. Mobala litutu ya mwindo. Jerry Coberto c'est molobeli wabiso yaza molobeli ya artiste comédien te bon pe azape molobeli pe ya ba chroniqueur nyonso ba babanga na ba biyoma do babanga ne biyoma kimane mbula ayako bata papa ya Jerry Coberto balobi mwana batu donc toye ba papa na internet toye ba pe papa biologie na e ah peut-être bozapena censé ya koyeba ba parents ya batu parce que comme belali kam mutam tu laksa papa na TV. Donc tout ça bon ande konanga mobile grand frère na ngai confrère na ngai to e bon ko sala o ba bengi droit de réponse to e bon ko répondre moi si na ebité na confondre ba komango na pesa na ande konanga bonjour na benga mida pamba bonjour Laetitia Kuya la métisse noire donc parmi basi ya mwindu o ba ko garder ki moindo na bango yo zai na kati et puis félicitations na musala zo sala. Bonjour, na baboni nyonso ba Hollande biso na ba chaîne oyo Jerry Cobertox azali wana Jerry Cobertox molobeli na bango Jerry Cobertox akowa pour la vérité. Voilà, merci beaucoup, ba grand plaisir ba mote tout na basi ba boya choko ba boya rozala muumbu ya ba choko ba grand merci pe na ba fitu ba bota mapembe ba bakisate ba grand merci na bino tout bon lelo vraiment ezali tozo telema na likambo o ba benyi mafinga to moni kena ba para bolanda kabiso bota matoi na bino pona oyoka biso buzube komokota trop ba insanité komokota ezotala teke bana mikepe batalaka be mission Jerry na ebité ce qui parce que par exemple ça va na salante émission azako s'attendre teke bêtise roloba maman brisque bêtise et kotinde lelo oyo tokota analyse tena grand frère na ngai to lino to expliquer na nous o bande ko na biso basala ka benga analyse na ebité ya Jerry grand frère na ngai soko ko expliquer ba analyse za non nini. D'abord merci beaucoup na question analyse o biso to mona ka lelo oyo bandeko ba ko sala lelo o biso to ye ko sala analyse ngai na Laetitia Kuya to ko sala analyse leti o to sala eza analyse te eza droit de réponse ya bato ba finga ka bato donc eza analyse te analyse d'abord tangu yozo sala d'abord yo muto zo modéré d'abord il faut osala au milieu du village bandeko oyo pe bozo sala analyse
bolakisa batendance na bino te. Si ya critiquer, bo critiquer et puis quand on a kata ko critiquer wana, bo pesi lisusu makasi na mutu oyo asalaki leti comme exemple, papa Hervé Ferregola asalaki nzembo na boka mabanga trop. Bo critiquer ye, mais bo yebi non. Mabanga les trop mais les chansons et ça qui toko makasi. Mais ce qui bokomi kolobake na mabanga na chanson za mabe, ateza malamu bino bobika mabe, on est sous analyse. Et comme critique, bato belé basala ngo na kama babenga ngo analyse. On est ba critique. Wana kuteza ba critique tezane bo saleli mutu émission bozo finga ye. Po ekota na ba famille maman na kati, na ba famille papa. Wana est-ce que ça pena analyse o bango ba lobaka wana? Eza analyse te. Pona ni to so ba mot français, biso ba congolais o bato lingala, to so luka to menacer ngo makasi boy. Oyo bande ko na so ba sala eza analyse, analyse, il faut vous aller au milieu du village. Et puis nous des journalistes et des chroniqueurs, tous ça censé à cause la promotion des artistes na biso. Ba te belé ba yeba ngo te. Ce qui nga na yambi exemple Tatiana Cruz. Il faut na flatter na lobise maloba oyo public et tout na peut-être ba question na ngai. Et puis il faut na ça la promotion ya album na ye. To lobika ka yete mususu pe na ko yame fona sala bongo. Mais est-ce que lelo bande ko belé na plateau ba sala kango? Or que na ba ifasik na ba inana ba ko lisaka biso tango za na invité il faut ko flatter invité. Pour inviter bimiso eza kati na ye. Mais tant yo komi ko menacer déjà invité. Alors bimiso eza kati ndenge. Yango mona ke komi ko swana et komi ko laksana o azo sopa muninga o azo sopa entre chroniqueuse na invité na ye wa komo sopa muninga wa komo sopa muninga. Tozo bebisa musala o. Merci beaucoup, confrère Nanga, tous les bébés Samsala. Nalinga ka juste écouter, on peut comprendre que au niveau de l'écriture, bah analyste, la plupart ils bah critique, ils allons bah critique. Ba mangomba na mangomba sala ya ko finga ka bato ba ko sango na sima ana. Na ligne le quoi, ils allons bah critique. Biso pe le to ça la critique. Biso to ça critique té. Nga za na besoin to ko sala droit de réponse. Droit de réponse pas bi comme ma fille. Aza maman Mida. Mida la Taylor. Mida la Taylor. Omoni eloko libosonga na koloba nini. Na uta koloba na émission na yo nga mutu no soko finga musicien omona nga na nzela na ye nazala na kwa na famille pasi nazala mama na biso azala na oteka makasu potolia eza problème te mais soko fingi Ferregola ofingi Fally Ipupa Koffi Olomide Innocent o tout Werason okomona nga na nzela na yo Mida la Taylor Bula de la presse yena qui a pas kozala non Boula fille na puis comme les ababi comme ya nièce comme les Mida te non propre ne vraiment beaucoup de choses avec comme les nièce comme les nièce et ça ka ba sinon il y a internet to internet te to luka to pesa ba comme moi ba esthétique ba comme mo boye mutu amona ke o ya kola boye o asala boye ngana eloko pesi nga kanda makase zanini papa Hervé Ferregola notre artiste musicien est-ce que moi si moko ya bula moi si moko mal éduqué mal appris est-ce que tia micro na ye avani na plateau to finga Ferregola wana baza bazozo yekutu omoni yazo benga batu bazozo yebe na zozo ya munene moi si moko boye d'abord azana nous si azo finga ba famille batu nga papa nga za pédagogue mon français moko employé ki wana. Donc ils ont la sapena que azaki zengi ya suka. Alors ben mon français to ben lingala ya mabe. Te azo ba pena ba mon français pe ya mabe na ba lingala ya mabe. Tozo comprendre parce que né au village grandi au village expédié qui chasse comme marchandise et puis en Europe. To banana parce que yaza des points ba ta fille ngali to banana na likamnon ya papa Hervé. Peut-être que la fille a question Mida ce qui ya nièce. Ya nièce depuis abotama maman nga soumé tiens comment bon papa Hervé bonjour na zoati. Mais si est-ce que Ferregola pena soko tournier papa Hervé oyebi Mida la Taylor amona été ayebi epété microbe moko boye internet est-ce qu'il y a une vie déjà ça la musicien interview ako sala wapi bango ba diembelaka ko nga na sala ka analyse po bazaka na ba plante muke po bazaka na bilamba malonga te masaka na poto et puis po bazalaka na argument et puis po bazaka na éthique te yozo yambanga éthique yali o sala chapeau et puis o sali développement na conclusion est-ce que bango wana ba mama youtubeuse wala ba Mida la Taylor wana
Mida la Taylor yemo déjà lobi ki aza na ki zengi aza zoba yango aza pene loko finga te finga batu ba bêtise pour za la ne zoba mais zoba pas maté parce que je trouve c'est comme ça plus que zoba ngana mo ndira ko za a cause il est traité te aza bena zoba omoni so za bena zoba ya ba niveau ya ba Mida la Taylor fo mi boka na mayo kufa parce que aza ki zengi omoni batu bala na biso yazo kumisa ke biso to koloba ba bêtise biso ngana yo ti émission ko sila to koloba bêtise te parce que batata na biso ya fingi wana o ya fingi ya fere o ya fingi ya mon papouche matika songo ata to kola na passe mais to kola na bonne éducation to kola lokola yete lié wana zo ba bêtise donc na ebité bêtise ni pas bêtise a touché matika songo parce que abika matika songo aza icône mais oui yango wana nda touché matika songo mais yemo na vidéo ya lobi nini on a ozaka na succès ya kala koko na biso bana mike babandi lelo et bon ça problème et puis nana ABC asa mona passeport ya matika son amona combien d'entrées combien de sorties amona ngo na yoki c'est comme si ba lobby ke yaza première dika ya famille mobimba donc na ba koko ba kokolo ne mutakenda poto mutelboze zaka ye mais Mida la Taylor akenda poto kaka ye moko na famille na ye lupangu na bango kuta za no clôturer na venir na bango maman na bango ataka télévision kunki ti lelo si lelo c'est la résultat ngunda donc ti lelo azo la résultat ngunda mwana mwasi moko boye kaka yene na famille na sa matika songa za na combien de dika na famille na bango et puis azolo bake mwana moko boye ba famille ba bola yene za mobola makasi parce que to mona ki bande kwa mati tina leki ya mati pene ya mwasi ya suka o aza bongo na France ba bi grâce à Lubamba mwasi atonda dans internet on a posé trop cette émission to mona elongi na yo atoza minezika to mona elongi na yo est-ce que ba ki Karine Mokonzi pona monde atie mobima o na monde ya YouTube mtasala succès koleka matika songo est-ce que ça oh mais matika songo lo bango chaque fois na ene internet na kuta mwa mobala osa na succès et puis succès da ko ba succès bébé succès lelo te succès ya elonga matika songo ba oteka ngona ba Luanda na ba cassette na ba CD ye Mida la toifuati est-ce que ba teka elongi na ye moi ça mon munene moi ça munoko munene le kwa kaleso ezange élastique on est katela fufu est-ce que yé pena yé et puis azo bakena ngana saka na ina nena sala makamu matika songo pena ko diembela Mida la Taylor mona mwasi mazo tinda mobile na sa asa ki pede mobile alali akela la suna mobile na yo mutala na niveau pour vivre na Turquie oh ezaka ne bon mais oui na Turquie bazaki na via passe na mobile na ye et puis na ki babi hôtel a préféré na mongeza la 3000 na MP tala mwana mwasi ba tala ba bimana et puis omoni mwana mwasi na Mida la Taylor ba leader batika la bimana ete kaka ba maître orchestre na bata bangongi na ba musicien kaka ba oya se ba leader ba olale ne ondeni mwa sa fongwa mama kasi bongo. Voilà, merci beaucoup. J'ai une permission moi mukinga mo pe lokoto lo ba ki ezala ngo permission te ezala ngo des droits de réponse ba benga gena Mida la Taylor Taylor nini yozo finga batu nga penelo ko choquer ngai nazaka faible mingi na batu ba finga ba maman batu ba parents ba c'est ça chokaka ngai ce sont des mal éduqués na internet yozo finga peut-être au kanisa lokwa bino mutu boleki batu na koloba bêtise mais bobo sani ke peut-être ba biso ba oyo pe tona ba bêtise na biso na ba poche mais to kona ba famille mo ya bien na ko biso na TVT parce que lo ba kena vidéo no ke non yo no ngozana kutu mobile wa botisa yo mwana onyokola kaye ngana nzimite ke yo nyokola keli mais c'est normal a nyokola ye tanga pesa ka da mobile déjà mibali na ye balali ya pesa bango pe ba damsonné et ça normal va ngana ebelo mo c'est comme si yo ne mibali ba kima ko po sexe na yo e fumwa moni biso basi aye joza mo mbala expliquer yo biso basi soko bota mwana moko e fongo la sexe ezalaka différent aye mo ne fumwa mitibo e pour mto mwana ebimi mais so ozo bimisa bana ba mapasa na biso sexe koko se moment tina ba awa so baza mitu minene donc sexe ya Mida e fumwa malo kwa muno ngando yo moni chaque mobile soka ya linga kota e patanga mai ye depuis na kini oh abimana orchestre mobimba ya maison mère sauf leader parce que leader moko tatika la kobimana ye abimana papi kakolte jamais écoute te ya za makasi na ba musicien mulongo ba leader te kobana na maison kobana na bata porte ba manjaka makoy bango tout boga de la presse bango tout bazwa mwa mwasi na tobenga ki motandolo côté mo ekolo ba ki abi matika songo ex matika songo yebisa ki eke
pour le respect na bino ba fan to ko citer ba insanité te que sexe ya mati etenga mamba kosi oyebi te soki ayebi yango parce que ndenge omoni matika songotia za wana c'est que mida la taylor aleka na mutalaka oh bango to mato sa 600 no tcha bango na mutalaka donc exactement par heure par minute yo lega matika songo boy kana biso na internet te ngaka fier lelo na kuta mwa mobala sa succès elongia ba bébé bango bakuta mwa mwasi Karine Mokonzi ti lelo bakoka kolongola défi na ete akoka aleki bango na ba talent aleki bango na bilamba aleki bango na ba fantaisie aleki bango na kitoko aleki bango na boka basé ti lelo apesa bango devoir est-ce que comme ce problème matika son et puis ti lelo Karine na sala vidéo ta bombelongi parce que to yo comprendre mon niveau poto so mta bombelongi ana na problème lité bo comprendre que za na kabelo scolaire ka moko de plan ça na noir on a ça les qui on a vidéo so paé Karine ça la émission miso a tché beauté té a tché beauté té au monde pena boko oh Karine uti na pongi ko est-ce que mida la télé ko la mukane na pongi e ko bangi sabana mike ba okima ni wa té beauté wana tala mbolo ko ba maquillage ko maquillage zo sointé mwana mwasi moko bonga na kama lelo obinga YouTube ko mo lobisa la bato ba ko loba té matika songo wa pa ko loba faut même matika songo ni na ko loba. Et puis deuxième point on a soulevé non mi des oki mi des oloba wana soko zoloba yo no zaka na kina libu mwe kwe avant na obota ta mwana moko libu mwe mabele ko ma chaussette non no melisi mwana te tongo melisi mwana ko mindeni sala video tika libu mulibanda to mona ne batera se kata yo pesinga pe kana nini papa Hervé faire rigolo zo finga aboya pimela obutu moko yango so e problème po bino ba chroniqueuse musana bino ka yango na ba bino oyo obosala ba analyse musana bino soko sengi musicien butu moko musicien pimeli yo okoma ko finga ba parana e faire rigolo les gars na télévision internationale to alo couter pardon grand frère il y a lobi kazane ki zengi mamba zo loba ayebite taka mutalobi ndesi na point matin lobi ke ata maraka pamba yo kenda do yeso amoni mutu na kati avion ayeba ate ce qu'il faut expliquer que moni j'ai raconté dans l'avion et lui que le bazo voyager au moins même Ken pianande qui circule ne ba comme na titre que Ken azana titre ce que c'est qui na mutu pembe na expliquer qui est ba komi ki azana na circule ce que comme na mutu voyager na photo ye ayeba ngote faza na mutu pembe zoba ofinga papa Hervé oyo atatina mwana na ye ya suko okokani na yete ti ata na famille na ya suko okokani na yete yo mto vanda kana bandundu apoto na bakutu bandundu ovanda kana kitoki mosi apoto place ovanda kolingi tato boya to boy bani na soba kongolais suba vanda kula to boy to finga ngo yo vanda yo ezala kwa koleka ba aéroport ba darat biso matika songa kana bandal mwana bandal et puis tangi comment matika parce que yebi ke monde na bibi monde entier ba yebi fere ba yebi matika songo de yo ya ba chinois batala et puis ba nous surtout bazalaki na émission wana afinga ba wona nini bogarde la poste hôtel mobile lokwa mobile mo relais sans piment alors kizenga mobile ni nata comme ça kizenga zani moya ofinga bato yanga komiki yanga na finga ka basalite normalement na temps normalement yebisa ndeti yo héros yo finga fereni basi lokwa ba mille la télé po o damsone boye bien po biso to ba pena bêtise faut te kwiti et puis il faut les pilipili makasi po aza noze moko aza salite mbindo omoni ba jaka omoni aba jaka baba so simeka na loboko boye systématique et mobile ne auto ya Kelly na nga biso le monde tuna Kelly matika songa za camarade ya Kelly Kelly abundana ya mba faire gola siko mobile alongolo kaleson oya panza makolo chao kazi mpo ke usumba mwana po lo nyamwana pe Kelly amona ete do atikelo ka mwa butuf na libumu oyo bota obokola ka yo moko ba fi mère ne ba finga ba mama batu tuna ye matika songa na kina vivra nini yo tuna mobile na yo a vivra nini posa ba information mobile ne kuta so bondela matika songa yamba faire gola oyo azo finga osoka soni te papa mwana ozo kumisa wana to yo sokolise basani pamba et puis yo lala no na ba PD soko yebisa mobile normal boloka ba bogarde la prince loka ba bazaki suna nani bogarde la na kaluji ministre Arankine ba matika songo obitike yo esima te ba yo ko mai est-ce que ebi mwana mwasi moko boye donc ozo sentir pena ki aza kele salite mbindo faire gola pimela obutu bana poto eloko mamida la te eloko fingela faire gola faire gola boya ne ko damsone tala allez-y comprendre moi mwasi moko zo ba émission ayebi déjà niveau ya ba nzoto abatu ndenge ça
donc ezolakisa ke batalisa ye me bapimela yango batalisa ye me bapimela yango sikoyo mpona nini ere oyo mpena ere oyo boye kosutukela kofinga bamusicien ere oyo ere oyo biso tokalikile bino epe ozobake o Matika Songo ozodiembela ngai badiembela yo midala taelo yo nani Matia diembela yo oh ere oyo tala émission asalaki tisiko eza na combien de vie eya na combien de vie yo mutema pasi na yo mpo bayebi soki ake tala nsima azonga mutu mais eza liteya afira te iti nzema ope suye na ye aniesi ya nyese tala nsima azonga moto ya nyese mida ya nyesi mida tala nsima azonga moto feregola amasa na ye te tala nsima azonga moto c'est-à-dire mobali asumbisa wa mwana sundola yo lelo okangami kuna na poto na foyer mpo bino nyoto bofinga bamama bato na ndeko na wana finga mama kofi boza na foyer aosala video mpena toomona kote ovelo ekamisa kongolo oza na foyer olokota mabondeli ozwa mukanda ozwa place akofanda ozwa ndaku ozofinga bato na bainternet mama na bino atala televizio akunki parcelle na bino non clôturé na veni mais ofinga bato na bainternet epuis mida oyebi pourquoi yo ofinga bamama bato parce que yo olala mobali mona mama na yo bana poto bayebi oui oyebi yango te abima na mama mobala mama na ye oui alala mobali moko na mama na ye yango omoni famille na ye atazosala boye moyen mutu apese akorige ye malédiction makasi owana malédiction makasi moko mobali ya mama doyo bima na mama na mobali moko kela boye pwani abo ça malédiction makasi abima mobali moko na mama na ye yango omoni ti abeta mutu akende poto famille etalaka bana oyo akumisaka na bandeko akumisaka basentaka bango kaka soki akumisi oyo bake basente soki akumisi oyo bake basente basentaka tala famille oyo basentaka bino yo kompare yo na Matika Songo Kasongo wetu omoni ntongo olobi ke yo oza mwana lelo nde monga mpe ya jiri na wana mpe mwana lelo nayebi ke ozongo répondre sikoyo osala reportage ya famille na yo donc obana na bakokodio na bino kote batikala ntina yo na osala na reportage na 3000 a kote kela ataka ozemi obota mwana kizemi na nini na 3000 mais obike mwana obima mayele te zeme bongaki kota na ndaku zeme bongaki kota na et puis pour l'information na olobake o Matika Songo kutu mwana mukele kechu asali terrasse félicitations na le kechu mais yo zandi na retard ba information ya youtubeuse Matika la terrasse ça fait déjà une année kala toaka kolia wala toaka komela masanga kili wana poto ebele mpe bayaka wana soki bayeki mobali ne bayambaki na terrasse na mobali na oto yambai na terrasse alia wana lia teke wewe wana taka badamasi basalaka wana ozala information te mama c'est-à-dire boza pena bato barata na vie yo benga malomoni kote avandaka eza badara ya poto mo wifi mpe kimaka moya azala information eza te moni te tovandi boye eteke jeune finga nde soko na yo soko répondre yo mpona na zwi no parti no ya mama no yo fingi akufa na ye mpo lelo so azalaki en vie miso elinga bokola kobanda na tata na yo ntina bakokodio no alinga azwa bino en charge donc yo epsi Matata zozo yo noza fi moko zozo makolo kilo ayaya orate vi na kisasa okekini mpo rate échec ya munene tenga ngina tuna kisoso ya zobenga mati na ye mtu anozwa mobali adamsone ye après apesi supa mobali ne badamsone na aza zozo Matika Songo ti lelo apesa sima badamsone te lokwa mobali nete siko ye nzela omoni oyeba nzela bapoto bango bakumisa wana bake banzela bapoto ya mbindo soki pena oseya pena nde ezala tati na bato ekoma kobwaka bato mebwaka bango boke nzela poto moko ya mabe bango nde baza na internet fo avolala pena fo odora Karine ofukami odora olobi mama biso ba oyo ti tokokufa moto akokokana na yo aza te fo adoraka ye mpo devi atia bino nyonso baya mikolo benga baya masi wana baya basi bato balekela ntango epuis nangi naloba nini nga na comprendre ye batakaka eloko engelaka Feregola Matika Songo c'est normal yenda diembeli Feregola Matika Songo ta omoni kombwana tokocha micro balader awa oyebi Feregola oyebi Matika Songo tuna siko mida la Taylor nana oyebi mutavana na badara ya poto ya pa kozazo za su lizeze
bana poto boyeba ba terme ote lizeze asenga ba mibali ba butu ye moko oh ngana mone na kina osenga na répétition maison mais asenga na otanga ndeko ma musicien te ozo comprendre asenga pena ya nana soif fort nabi oh moi c'est ça charisme boy et puis chroniqueuse nabi seke oh za bakindoki bana bakanga bakindoki na bumwana bango baza batakoloba te YouTube ka nem te lobisi bango et puis confrère avant de lobano ba bêtise bano pesa na définition nzoto na yo sexe na ndenge mnoko efungwama sexe à moi c'est comme ti awa oh biso basi za kamwana moko mona moni sexe efungwama ti awa ba mama ba landa bayebi mais ce que so ikomi ya bana ba mapasa kutanz ko na bana ba kisimbi wana za na raison yango umela na mibali te so tali pena parcours ne abetela ba mibali ba 6 mois et puis ba jonyo surtout omoni ba mibali so basana ba chaîne mibali naye chaîne yana mukie wana donc otisi ko émission za na 1000 vies ndeko mwasi en tout cas mbala sima bosana ba jeune bosala naka emsu yona ba chroniqueuse na bino ba chronifuati na bino attention na ba mama batu mama wana za muninga noté mama ya matika songa simba micro to famille ya matika songa simba micro et puis mama ya mbato akufa na ye azope manena kimia lem supe mama na yo Midala Taylor mama na yo akufa to za la bomo memoli mo ne pe maka peka la kimia te et puis ma kimia te pa mala mobali moko tala nan so yo bazwa mabe oye salité ya famille na bango bango olati sango ba bango olati ba famille ba pasi yo mona na famille na yo kolala banzala na bakite kolala ko banzala te bakidiabulu na bango ba famille na bango bango olati sango ba mo yo so onyo kama na famille no ko finga ne famille ba ozi mabe famille no lati famille ba yo kemba na kisasa na yebi ote o molongo talo kamo bi fio abimina na yebi yete ne mo ngapi na yebi na ngayote mena yo yebo tongo kotina ba famille ba to finga faire gola wana niveau faire gola te ni na divate mwana ai voilà nga pena na yeko répondre parce que faire gola aza patrimoine national na biso ngai na kondima te ata bato ba otala nga soki ba zozo na bango pe wana ba fana kwiti na bango ba lobi ke gérer zo kota makamba bango po ani comment ba journaliste bo finga ka ba musicien mboka etina ba mama na bango o mona pe musicien ngo pe ata butu moko ta lota yo mais ozo finga ina télé na vie no peut être okanga ta photo selfie pamba te selfie pamba okanga na yete ata répétition ya faire gola ninga est-ce que ça kota to mona na vidéo oh ya gérer yo amida yo ozaka na kini oluka guerre na nani ata na kusu yo osala guerre na nani ata na li banque na li banque ya pamba bosala ba guerre te les seuls chroniqueurs asala guerre na bateza Karine Mokonzi bosala ta guerre na mutu moko te mais lelo oke poto te moment li kozana foyer eloko ota les autres bon luka ba guerre na bato ezani tala nanu makambo donc babala basi mona kinya ba koloba te parce que biso to na kinya to na bandal ya matika songa za santé a bien te yo na vie na pas koza mibala mabumu minene loka bazema ba 7 mois ba 10 mois de okutana mobile kwa matika songa ye wana mobala kolia ko cha pilipili te aza kwa mobile na te fo cha pilipili ebele tala matika songo matuka songo wetu tala mosa za ne tala misu neno kwa fula mota ko ntela bumuna tala mosa za pembeni na ye mbala yo fia choko fi moi choko fi moi solo mabe obike ti lelo abenga ndeko na mwasi batinele extra clair totele makasté pardon totele makaka pona ngoka chaleur obi ti lelo senga extra clair obi extra clair muto pakola ba mililo tala nostalgie beta biso mililo na poto faire gola lota kete matika songa lota kete doza mukinza aza mwasi ya bula mwasi mwa kabaka mobali na epa mibali na eba damsona ka obulisi na kini otuli oke na poto kuna baozwa ote atande beninga akota mabala deju yo kuna baozwa ote ta niveau ozaki na kini otuli obite na komo rêver poto nake kuta na mundele zala bongo obi musala opesa biso soto ke France azaka na France siko place avandaka tala na badara ya France siko tala Corbeil na fingi Corbeil te bato bafasala kuna te mais ero yo pena chroniqueuse mise bakita na France yepa tala bango na TV lokola biso tala bango na TV akupusa ta permettre musika fo ozwa transport badara so royal leti na bandali bonde manti azala bandala foko yebisi mama oya linga sala lelo baninga basala ngo ero pena ndenge likolo zo inda makasi bo bino bo sala ngo ero do basala ngo kala balela o bambongo bandoki
omoni babana nako bamida la Taylor bakanga bango bakindoki na bumwana pasteur azaki distrait ola sambelela ebie assembelela ebie te pasteur a déplacer kindoki continue bamida la Taylor wana yebisanga yo noza na yebisanga mukoni noza ta temps yo loba na Karim Mokonzi po kometa na manzaka te yo so bino za mwasi yo o critiquer ndisi Karim ndazana po pesa bino devant boko longola te apesa bango Joseph Chako mukolo nini mwasa tonda te lokwa Laetitia Kuya yana te ya nduta ezate bino libumu banduta mabele banduta so alongoli bilamba nduta yo penze obimana ye te nga na boyaka te batikela kwa nakoka te lizeze nduta pene landa pena boy kota taka nduta ona terrasse tie ya ona benga ngo terrasse nzo otala ndoto bo mutu alinga tourner film zombie benino on ne so ba maquiller mutu alinga tourner film zombie ne aza fille prono qui prono oselonga pa bata sima bata mbuna na bata ngongi na vino ata leader mota tikala ko tubona ata libele no tala niveau pona ko yebisa oboye Matika Songo amuninga noté Ferregola amuninga noté et puis bana tante yo répondre yo bana to msoka ba bilonya sika so basenga mutu butu na ndenge pe ya mwa tendresse olela butu pa ya Ferregola olela butu pa Matika Songo bapimela yo bapimelo baboya na bango mata bimane une fois tout na ba kimbe aboyaka tanga atikaka ni atele babi oh Seigneur c'est que Libanais a quantité maman lata bilamba oh sali bongo pour nini ngade ene na so balongo ngabi bilamba na komanga na soif ngabi oh wana ngana oya trop pas père tala oye batu mususu balobaka lelo Matika Songo azana bana combien leti nga mwana liboso ya demo ya famille Matika Songo nga ofingi Matika Songo moninga et puis là on est là comme bana poto bakosa ka mebino tu boyebi lelo na ko bazala kini na ko bazala poto basi mibali bana mati mais lelo ko mika poto mwana kecho ka basima o wangana na muna kwa mena mtemo onzima yango moni ba biso to ngana yebisa bango oya ko meka na Matika Songo tala na lobi ba Matika Songo ba lokwa ba papa wendo na biso ba lokwa ba velutumba baza ba patrimoine na biso lelo ngala ba banzela oyo so ba Matika Songo bebele na mona ndef masaka na net ye kaka na Hervé na mec go bango tu batikali wana bana baleka na cours à formation toza pe na ba cassette o masaka obimisa mida la taifuati Lizeze Zozo mère Zozo une fille née au village grand village expédié qui cherche comme marchandise et en Europe faites attention na répondre na tendresse na répondre na douceur et puis tozelo o répondre pas parce que o ko répondre Ferregola za muninga na yote Ferregola les omoni a évité que TV5 eza télévision internationale Ferregola abeta acoustique na TV5 Ferregola ba yamba invité spécial na TV5 c'est que ça zoba donc on a kili baneno ndeni mo se bo pante kino makolo ndeni est-ce que vous savez tendresse jingi chileu chi tatakana parce que les caresses avant c'est ta zima mwana te yepe na ba yaka kama moko pante ma tolobate ya lo babuzoba tolobate mais boye ba ko respecter bato mida ezala ngo poto mtelobisi yo loko abino ba mama youtubers bako biso ke na poto awa otanga ifasi ko so kamsate ofingi te Ferregola amuninga note Matika Songo amuninga note mkolo fongola sumbanga moni munokala munezala kwa mtabe utabala mapasa olobili kamba papa Hervé to sala reportage ya famille na yo to finga makasi na famille na yo puis to finga génération mapasa ke afinga tina ba mama ya ba feri afinga tina mama ya Matika Songo siko ngana kamwaka ezaka sine ba faible tango yozo finga muto finga ba famille ne poani ba famille ba simba micro ifinga mutu ye moko yone orata vitongo na kino orate na poto orate otikali fia youtubers otikali pena fia youtubers mobali tala mwasi azokaba mobali na ye obiki eza mama na inceste obimino na mobali ya mama na yo après mobali na okushaka na ye okabaka ye pa mibali mususu bada musono ke tala niveau mosa malédiction tala niveau mosa libabe mère Zozo ozoloba na Ferregola oyo avandi patron ko contacter so to bala basa poto yo za mo sa poto te yo za chel na bisa kinto mesa na yo yaza nani yoka kombo yaza nani microbe ya poto batu bake baby omoni poto ndenge baby batu lokwa ba mida la Taylor ne ba baby si poto COVID-19 batu lokwa ba mida la Taylor baza bata ko loba te lelo na kama YouTube comme lobisa n'importe qui
Et puis alors nga naza na ina na internet na yebio. Na yebio. Na yebio. Nga na yebio. Bon, nga so na yebio ka po. Na yoko bimana misa maison mais. Est-ce que na vie na yoko za pena micro pena oketa musique, c'est pour tout neni. Tika na expliquer, nga na yebio po na yoka na yoka ay mana misa maison mère, ay misa Ferregola, ay mana misa Fali, ay mana misa talaka kena tiko bimana musicien ya papa Taboulay. Yeba orchestre toi na mibali. Vraiment, bande qu'on a besoin de toi qui branchons Hollanda. Biso vraiment beau excuser biso vraiment sont débordé parce que bon ba kanisa ba yebi benjir. Ngai penande moi ti tolobia. Tolobi ba bêtise ya lobi na TV ta fingi baninga te. Ngai soki ba fanat quit na ye. Ba lobi ke ba oh lobi mabe. Bo supporter nga nga no senga pardon te. Je pèse mes mots na yebi makam na lobi na tika lo ba bêtise ate ba mike batala te. Yene mta lobi bêtise batala vidéo ne ba monande nenga lobi bêtise. Bouri que chèque mta rata. Bouri ba fini sur internet il zézé. Pas ça na mboka moboye ba lo ba français o lokoti che o lokoti tie o lokoti il o sangisi yango. Na ba kini apena yo lo ba français na lo ba wana. Français ke lo kota na kini na poto. A lokoti yango ndam. Et puis alo bango mabe. Aso employé. Et mona ke na chika ndo ki ma conjugaison. So za poso ye babatu. Donc on a Laetitia Kouya. OK. Donc on zela yo, on sa sous deuxième vidéo. To yo kayo to c'est le reportage à famille na yo. Ndumba salité. Ya ngwana lala mbali mona mama na yenya ma famille sunde le buaka. Li zeze. Yo ne zozo pena makolo kilo. Pour rater vina ki chassa. OK na ngoti na poto zo rater kaka. Zozo pena ya boy. Zozo pena. Tala si mazonga moto. Yo bi devia matika songa leka bino combien de personnes. Yo ko to lizeza tele bisa longolo bilamba. Atiko bonga monaka o bois tutoni. Bato musuba za onena ko loka. Mobali naza konifuati. Akana luka interview Ferregola sala. Asa Ferregola interview. Mais yo ko tozo finga Ferregola. O ali boma. Et puis mobali nga yaka kana terasa mata wanga na yo. Awanga na yo tongo. Ati ayebisa biso abi o. Awanga na ye. Abi atikelo bi maneta ze bi epete. Ya betela ketolo aboti sanga mwana. To sala mwana na Aden. O sala fois to sala mwana na Aden. So meki su to sala mwana na Aden. Voilà, bah fan no ba retenir nini vraiment pour analyser zéro to sukata bo. Ba fan nga ba retenir na loba eboye. So iboyi mo na nga impoli place ba fingi musicien. Omoni lelo na bimi impoli pour ba fingi Ferregola. Lobi lisusu bino ba no boye na internet. Boye na journalisme na ki impolité ça batata na bino ba mama na bino ba bokola bino biente bo finga ka ba musicien mama ngaza zemine na balabala mususu wana alela mama par hasard adopta mama on so journaliste muso o ke na nzela tiriki nzela mai wana amema muta maboke nzela rataliwa na bana adopter la na âge na so adopter mama mwana mutu ba adopter ke me ya adopter mama o bige makambo ya na mboko ya donc soko fingi musicien ngana ko ya wana. Donc bon finga ka ba musicien pour bo pesa nga matière. Donc il ba fa nga ba ko retenir yango wana. Voilà, merci na bino to za ki brancher Rolanda biso vraiment le long moi to la mukele ka ba to ba finga ba para ba to ba bina ba nzete to la mukele ba zozo ba lizeze ba mami bali mona ba mama na bango musu mama na kufa na shock pour la mobali mwana be mwana tikali vertige wana. Bala mi bali nyoso mi la télé a fingi o bazaki na kati émission na ba leki mobali na kitoko. Zwa Kaluji, Zwa Bogard de la presse, Zwa Patrick Ngambe, baleki mobile mibali na kitoko. Siko. O continue ka kofinga bango. O rata vitongo kala devoir ezake tuluka mutalo ngabiso devia Karine Mokonzi banda kata mamba base ezalaka te banda tika komane koyemba. Na kote na biso eloko ezate. Eloko ezate tika na ka kofinga ba bêtise. Karine apesa bino mama na choc. Maman na devoir o Karina ke poto ko bala te Karina zo bala bino botika ka bali zeze bazozo makolo kiloti na bolingo o côté rapide akoti siko ye mi de la Taylor les seuls chroniqueurs Alexandra kuna ye ko banana toilette ti na cuisine ezaka Karine Mokonzi bino to botika li bata ba foyer boluka ba mikanda bazanga ba adresse. Ba fin de toi qui branche en tout cas ba grand merci na bino o bolana biso ba grand merci à maman Bibi Tumbula ba grand merci à Renata Miss ba grand merci à Nanouche Miss motema Nanouche Miss motema Maradona Miss pourquoi pas Renata Miss motema ya Pavis Mboma bongo pe minzeni pe minzeni au moins écoute confrère na nga reteni maman comme peine minzeni moi ça soin
alataka kitoko na Londres aza lokola bazozo te balizeze te la baronne moi ça poto moi ça mbinga moi ça taille donc biso tozalaka mpona kosunga bino bazozo bato makolo kilo mpona kosunga bino balizeze soki okei na gauche biso na gauche okei na droite biso mpe na droite mais sauf que biso toloba bêtise te mais toclaircir biso google aloba te ko batalobi bêtise te yo nde midala taifwati mwasi ya lizeze mwasi ya mompono mwasi ya imika mwasi ya voilà, bah, grand merci à Lionel, bah, grand merci à tout le monde. Bon, puis c'est une chance à biso. Tu écoutes la deuxième vidéo parce que tu as aussi caté. Deuxième vidéo, on a pesé sous des vies. La qui s'attend une on a les boum pour un bon à suivre. Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Nguya, Nguya, Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe.